santu bipai biso nzela ya kelasi nandako toapi tonda botosi kumisa nizambe yembela nizambe wabomoyi. Nakamwaka to juger tout ça pour tenir compte ya yo oyo posa parce que yo le long yo juger mutu peut-être pour apparence mobo ya pesi qu'est-ce qui prouve que yo za musantu non ko juger ngate pour na caractère mobo na affiché engé bimisanga nete condamné nga non yo pona makambo ebele frère Patrice aloba bato ebele ba na boloko po ba yeba ki mabio ba sala ki monana na misu ba kangi bango Nanga, la lingana la propre, moi fantaisie, moi montre, moi bague, c'est juste art. Net marine parce que Ngaso Nazaki, moi si, Nanga na imité plus style de marine Sam. Mais si go façon. Mais si go landa to landa yo to mona to trop qui moi si la katina yo si go. Trop ba geste banini. Bon, qui bon moi si les autres déterminés on a la zate. Mais il faut pas voyer parce que ça va féminin peut-être parce que geste au salawana maloba maboko mutunyo ce n'est pas dit tout le monde que moi mbalo est féminin homosexuel non là ça n'a rien à voir le reste c'est moi qui connais moi-même je connais ma vie nanzambo akelanga yebi je peux être féminin c'est pas ça que vous attendez de moi. Tu vois, na moi na zana bana sko bana na ba koya la nzete ba bota ma pété net mari azwa grâce aux huises même molimo au centre donc les acquis na couplement mon salama pour moi na moi tout à fait donc ça n'a rien à voir na ba geste na onaza o ngai banga il faut le capa nzambe au moins donc faut que ça recours au tinda lettre recours aux réponses pas nzambe ah siko Mike na église vérité peut-être bolo kokole kabato bana bolo tu vois donc mutu mususu a condamné yo parce que ce na kangi suki ça ka partir beauté nanga nangina sa nanga beauté nanga la bomsa suki nanga na tia boy mais so jenga moi mbaya kangi suki moi mbaya toboli matoi mais c'est pas ça la raison ngala toboli matoi mais oui peut-être ngala toboli matoi na ça du sum mais yo ya awa pe le susu yo te coiffure relative veste costume na simalango o tsaka makoli kolo ba Lo saco, mama bote, mama ezambesalina yo. Lo saco, opesi Elizabeth, mwana aninga nyoli bungu, nakana bazangi vindu, okena Yesu, osengeli bango. Merci, merci maman, pona sanzali mwa okumbi Yesu. Kilelo, kita part, pichu kitenge. Tu as pesa appartement na kacha poto. Solution monani. Ozana posa ya sala concert, salle ya mariage, pichu kitenge appartement. Osala location ya restaurant, obenga kita part, pichu kitenge appartement. Ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini. Pichu kitenge appartement quitte appart. Ozana besoin ya louer terrain. Oh na bana otumbaka tabana ngai na nenga poto zone industrielle quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ofungola ba bureau quitte appart pichu kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto. Ozana Kisasa, ozana Ngola, pichu kitenge. Ba kitenge ba ebele me wana kita part. Check. Maman, pour ça moi tamboli partout. Que
que le 11 novembre, ils allaient sortir officielle. Il y a maman au Grand Caire. Maman, elle est sortie où on a vraiment. Dès que tu as le 11, ils ont confirmé le 11 ou bien il faut changer. Et ça férié, c'est un vendredi. Okay. Donc, date ils ont vraiment confirmé. Ngaï Wabino, maman, la fondatrice Anton Poliba. Donc, nous avons confirmé que le 11 novembre, soirée Nabiso et Kozala, Kaka, le 11. Le 11 novembre. En tout cas, tu as ébélé, tu as ébélé, tu as ébélé. C'est un événement à ne pas manquer. Bah vrai Joe, bah vrai chéri, bah vrai tonton, bah bébé, biso tout. Le 11 novembre 2022, sur 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec, dans l'espace Noisy-le-Sec. Boya, ça va noircir. To bingi bino tout. Boya Ebele qu'on soutenir sur le 11 novembre 2022 na 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec. En tout cas, tous en posa ya soutien na bino. Boya vraiment Ebele. Pe to koyamba bino kitoko makasi koleka. Boko sepela na soirée wana. Donc to koyamba bino maboko polele botala ka ba mama ya mitema minene. Ba mama ya mitema minene donc ezo lakisa déjà bolingo makasi. Donc boya ko soutenir biso pe to kende ko soutenir bana na tozana bango na Kinshasa na ba veuve wana. Même vie soirée boya ezalate. Soirée boya ezalate, soirée VIP. Tala bébé. Botala, au moins, mon papa chef. Donc, beaucoup CP là, ni jamais vu. Boye belé. Maman, bon moteur. Et ça, bongo. Malabile 11 de Makambo. 2022. Et Inda grave. Na Katia Paris. Ça va noircir comme d'hab. Voilà. Les mamans au Grand Caire. Bisous. Edino, yoza fin, utaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo osenga yo, chikote bango. Ouais, merci. Ndeka lebsebino, lelo to continue ka masolo na biso, lelo to kutana Mike. Mike azaka appelle ba casquette belé, Mike musicien, Mike au monde de l'église, Mike n'a habité na TikTok. Tout est banal, c'est que là Mike, bonjour d'abord. Bonjour, merci. Bonjour à Bande Cognos sur Hollande Bisso. Ouais. Ça va? Ouais, tranquille, merci par la grâce de Dieu. Alors Mike, ton monio le na fondation Ijikri, ouais maman Blandine Osako. Il paraît aux la secrétaire. Maintenant il y a solo la secrétaire. Ouais, en fait vérité babomba ngote oyo keza bongo. Oui. Toza bongo la kati ya fondation oyo bozo mona fondation. Ijikri ya maman Blandine. Ouais. En fait ngaza na travailler avec maman Blandine en tant que secrétaire il y a fondation, il y a association Nabiso. Toujours se tenir en la main comme on dit, l'union fait la force. Bisogno soto sangani pour la initiative parce que maman Blandine tant associé Kinga ba initiative oyo azwa qui pour la fondation la mona qui c'est très intéressant surtout ngape na passion ya ko aider batu na mona ngo pas mal ya on a contribué à rappeler la présence na ngai. Ah merci Mike. Alors bandiko beba yeba Mike ngongo zaka na ngwana obana ndeni ko lelo obano yemba parcours na yo nalo. Bon, merci. Nga Mike Makuta, la rose pour les intimes, mingi la rose, ma collègue to sana bango parce que naza activiste de minorité déjà. Baninga auto travail na bango na association à Kinshasa, déjà association génialissime. On a Patou Aza président, Patou Scali,
namona Oasis Club eza pona ba lesbienne Julie Makwala za présidente namona Baoba onga mona za qui président na travail pe héritier et président héritier Kitumbi donc au travail ba Gelon doit ya secrétaire Junior Koulou trésorière na biso il y a pas mal de gens au travail na bango alors to banda travailler financement ya Fonds mondial PNLS to travailler na ba structure ebelé à domaine de la santé ndenge zalaka kozwa ba surnom et lo mo boyende na préférable benganga la rose pour les intimes parce que la rose c'est quelque chose, c'est une fleur qui plaît à tout le monde mais pour avoir ça faut faire attention, il y a des épines tu vois donc moi je suis gentil, je suis bien mais je suis un peu compliqué dans un principe nanga ou mutu soit molanga orgueil soit molanga capricieux na bandingi na on a préféré qui nazwa surnom ya la rose pour les intimes. Alors komba Mike yango ne komba Mike abotama na ngoto za kombo moko non sobriqué. Bon vrai prénom nanga penza ya wana Mike mais ndenge zalaka kokola batu mususu ndenge zalaka peut-être na famille moi na mke obenga yo akoka obenga tazo prononcer bien te bande ko misupe ba yebinga ba misupe ba benga nga Maki surtout ba série ya les marquis il y a les marquis à maison mais Maki et sobenga Maki déranger ngate sobenga pe Maki déranger ngate parce que za kaka même nos appellations différentes écriture aussi parce que il y en a beaucoup de gens comme Mike combien on a bandengé naïe tout à fait c'est juste comme eza wana mais appellation est différent ça dérange et dérange ngate na comprendre peut-être on a problème il y a appellation on a problème il y a écrit tout consomme du moins comme on a wana Mike na bota minute mutu nyonso na papa nanga maman nanga papa nanga makuta David maman nanga Maye Jacqueline naza bandeko na bota mina famille to ala 10 mais nzamba sana ndenge na ye to tika la 6 mais papa abiso boti na base belé naza bandeko belé na ba yaye belé na ba leke belé nga na libota abiso naza va dernière donc du coup naza 9e de la famille donc na bota maneti mutu nyonso na sali peu fort à la bêtise par rapport à l'éducation à ba parents na sali moi bêtise na ngai o ya niveau na nga na zana pour na lobela na ngote o permettre nga na iba okoma na iba otanga na iba ko défendre ko sala pe analyse ya likambu c'est un peu ça ngana katsa kita na yoki Mike ona kase Mike la duchesse non ba Mike basé belé sur le la duchesse ngape na oba na kanisa ki oloba Mike Kalambai Mike baza belé ba Michael Jackson ba Mike baza vraiment belé mais sauf que mutu na mutu bokoko za na kombo moko mais mutu na mutu aza na ba caractère na ye aza na référence na temps ba kokoko tia ba Mike belé oh Mike nani ana ba non na ye ya famille et kokoko za ba prénom ba Mike ba belé mais mutu na mutu ana non na ye ya famille tout à fait. Alors Kouyemba c'est que là Kouyemba parce que na mona gayo église catholique bamatanga est-ce que osaka musicien to et non en fait Koyemba yango na lobaka d'autre part na senga na bato yo o ba kondana bato na masumu na bisa bango ne juger point ndenge di loba nzambe lobby car c'est Dieu qui va nous juger tu vois likambo Koyemba eza eloko moko eza une naturelle na botama bonga mona banda koyeba peut-être que nazala na dor Koyemba avant quand je grandissais na banda lo ba voix muki net ba basi le cabo maman na banda lo ba voix ya muki net ba na basi but yo lo ba bwindini na komi ko sala effort net na zo voix mo ya munene du coup na comprendre peut-être na koma suko lo ba voix munene mais oyo nzamba sala a tout forcé changer par contre na lo ba voix munene mais na imba voix muki net ba frère mete tu vois alors problème ya Koyemba na iba na ngate net mwana nyoso na kola kana na kota ba activité ya paroissiale parce que ba parents nanga baza na botami na famille chrétienne parents nanga vraiment baza ba famille na kati ya famille chrétienne papa nanga moko azaki fondateur asala ba chorale asala pe ba nzembo ya yemoko azaki pe na chorale ya latin chorale ya latin
donc asala ba makambo ebele. Alors parmi biso bandeko langa mingi pe ba meka bon naza bandeko musu pe ba yemba ka meneti ngai te. Ozo comprendre mingi ba se dona ki na ba groupe musu ba engagement religieux. Alors nga ko yemba na ki découvrir ngo na groupe K, groupe Kizito Anuarite. Groupe Kizito Anuarite. Voilà na cadre na ngai ya Davo, yim ka banda ko encadrer biso pour l'animation. En fait, ezaki ndenge ni to banda osala ezala promesse na biso fallait la passer tozaki na deuxième voyage pour te passer troisième voyage. Mais ezaki bazo luka mutu face à ba couple ya nzembo moko boye. Nzembo ni. Nous vous remercions, oui Seigneur, pour notre promesse d'aujourd'hui. Moi Kizito, du Clanton Luzingu, je vous promets de bien travailler. Nous vous remercions. En fait, c'est Nzembo ya remerciement. Ouais. Pour na promesse na biso ndenge ezalaki suko bazo tatone ba pesa bandeko normalement ezalaki Anuarite face à la couple Kizito pe face à la couple suko na Kizito ba tatone so ba pesa o azolinga te ba pesa o azolinga te ya wana ya Davo na pesa ba mbote belé on dirait mutaki ko bimisanga na nini na bimisa ba poninga na boyi na ngana bi nga kokalanga fallait au matin altar o yemba ba couple na bi na kokata bi yoka foyembango foyemba Nzembo na yembi boye na ni suko après ba gangi ba beti maboko na bi o abi oyembi kitoko suko oyembi kitoko vraiment donc bon ça sur rotation te ba couple nyonso ba Kizito yom to bandoye na bandio yemba présence et l'équipe bien ba ye ko pesa nga susu Nzembo oyo yondeko Kizito deko Anuarite sepela mingi lelo yo kobosana te olake Nzambe tata wangolu yemo santu bipai biso nzela ya kelasi nandako to api tonda botosi kumisa Nzambe yemela Nzambe wabomoyi wana ndenzela Kristo alengeliyo pona yo ndeko tika moyibi bondumba boswani zala piko ninga pesa esengo en fait, ouais. Koyemba boye, il faut ça la moto yo ba la kisi. Yo ce que ba ke netka ke et yaka ya ngomoko. Non, en fait, franchement, muto Alexandre Koyemba te. Ndenge na lobby na promesse ba 4 ans hier on a ba banda comme tu passes ba couple. Et ba pesinga na sa couple ba mun ke vola nga ezaki kitoko. Charmant, vu que nazalaki moi na muke na bi na nga ko travailler voiter, ko zo soin na ngote na yembi mais tant na yembi sukoyo ezaki na chorale moko chorale liboso fondateur na ngwaza na Belgique non comme Marcel Nzundu il est fondateur ya chorale wala eza Saint-André Kagwa ezaki na bandundu ville alors chorale wala kuna bazaki makasi na spiritualité donc so boyemba messe dimanche on a droit mikolo on a droit ça la sexité soza en couple parce que ba okanga yo donc bazaki makasi na spiritualité alors tant na yembi promesse wana ezaki bien bato ebele mikolo ebele parce que messe ezalaki kaka ya messe ba mikolo ya 6h na 2h messe ba serona ba messe ala misat mais ba bomaki ya ba jeune na ya bana ba sangisa ngo donc ba pare ebele ba kotaki parce que bana bango bazalaki na groupe ka faut ba soutenir bango donc messe plein ce qu'on vit na yembi na yemba ba nzembo ebele banzembo ebele
bato sikoyo mikolo ba comprendre ba bien mwana yo ana mwana lokoko na jusqu'au grâce chorale wala Saint-André Kagwa na grâce à kota pa na bango na bandi ko yemba mais pour muta apprendre nga ke ba yemba raboué azana yete on se comprend donc on a juste encadrement ouais juste encadrement na bango chorale mikolo travail à mikolo ko travailler ba voix parce que babanda yemba penza kitoko na ndenge na kuma ko vrai donc nga moko na senga nzambe oui par rapport ya vie na ngate mais na ba désir na ba projet na zala nango ko na okuta na la chance ata muto a produire nga pona sa banzembo nzambe ezala souhait na nga ya venir mais muto akadra ngate na meka chance ya pour fréquenter peu à son âme c'est à Marie Samu donc qu'est-ce na mais na joie penza chance à ko vrai parce que ça qui a juste quelque temps affrontement iwana epeye ko ya bon nzamba yeba ndinga bonsa makambu na ye mais ko yemba za don nzamba sala na luba voix munene mais na yemba voix mukie na mituna ka e komelanga ndinga nzamba yebika. Alors Mike soto tuna mingi bakatsa koza Congo Brazzaville est-ce vrai ou faux? Non, ngala za vraiment Congo Kinshasa RDC. Oui. Naza vraiment moi la Congo Kinshasa. Brazzaville za ba pays voisins deux fois moi ba tour et Salama. Ah, moi tour et Salama. Mais ngala za vraiment congolais à Kinshasa. Merci Mike. Ba bijou belé et ngolo bani ta. En fait, dans la biologie chimie, tu as là la professeur il y a esthétique. Esthétique, c'est l'art d'être beau, dans une définition. Donc, celui qui aime beau, la beauté, ce qui plaît, ce qui est laid, ce qui est palpable. Donc, on a tellement la linga trop esthétique, et on a linga juste pour rendre corps n'angeza na ngoma bela pamba, oso comprendre les kalango. Mais tant que naza envie na linga naza nanga un peu frappant, un peu charmant, n'andenge nanga, na linga naza la propre moi fantaisie, moi montre, moi bague, c'est juste art. Neti mari mi sam parce que ngaso nazaki moi si nanga na imiter plus style ya Marine Sam. Mais siko kolanda to landa yo to mona to ki mwasi ya kati na yo siko to ba geste banini bon ki bu mwasi ezo déterminer on na zate te mais faut pas toi yeba parce que yo to ça bango siko féminin peut-être ba kanta ba zo kansa ndenge mususu parce que ba geste au sala wana maloba maboko je point mutunyo ce n'est pas dit tout le monde que moi mbalo azé féminin azo homosexuel non là ça n'a rien à voir le reste c'est moi qui connais. Moi-même, je connais ma vie. Je peux être féminin, c'est pas ce que vous attendez de moi. Tu vois, grâce aux usés, mais mon lit, mon sang. Donc, ils ont un accouplement pour moi. Tout à fait. Donc, ça n'a rien à voir. Na ba geste, na onaza. Il faut les capables nzambe au moins. Donc faut que ça recours au tinda lettre recours aux réponses pas nzambe. Ah, c'est comme Mike la église. La église catholique place au yemba wana. Ba jizakate ba kamba basuki, ba biloko matoi. Bon, jugement ko plus ya kaka na biso bato mukili. Donc na kamwaka to juger bato ça pour tenir compte ya yo oyo poza. Parce que yo le longo juger mutu peut-être pour apparence mobo ya pesi. Qu'est-ce qui prouve que yo za musantu? Non, ko juger ngate pour na caractère mobo na affiché ngé bimisanga nete condamné nga non. Yo pona makambo ebele, frère Patrice Aloba bato ebele ba na boloko. Po ba yeba ki mabe ba sala ki monana na misu ba kangi bango mais bato belé to ana ba vie libre to ana liberté ce peut les ba découvrir ba mabe to sala to mérite peut-être boloko ko leka bato ba na boloko tu vois donc mutu mususu a condamné yo parce que so na kangi suki zaka partir beauté nanga nangi na sa nanga beauté nanga la bonsa suki nanga na tiabo mais so jenga moi mbaya kangi suki moi mbaya to boli matoi mais c'est pas ça la raison ngala to boli matoi mais oui peut-être ngala to boli matoi na salle du somme mais yo ya a appelé sous yo te coiffé relative veste costume na simalango o tsaka makoli kolo ba dina ba ozo so mona so ta on entend son nom na ninga
bino ko ne so na bike papa au moins peut-être ndongo lati veste boy ba moni tala kaka boy ya on a olo ba eh bisa bango so mona oh my god itali ete gaye tala ngate mona loba kuto ata nzamba akelanga mo na dokisa ke mutu sina suka mo nzambe mo so avandiko o baba Jésus pleura faut pleurer pour nanga na senga ta kelanga akelinga sko akelanga me on dirait batom ki ba kuma ko kondanenga d'autres pas na zonga pa na pa yenzamba kelanga ko kelanga na ba faso pour nazala élément ya insulte na mukili pour nazala objet mo ya manquement ya condamnation ou quoi donc na zongi ça pa na ye ya on a ba nzambe moko na memeti na suka po ye ba ye moko na sengate nazala onga naza na sengate ba parana ngape ba senge loko te ma bota akelanga boy alobi Dieu créa l'homme à son image donc on a image ensemble c'est que batom ki bo condamna raté tant bon mon amai ki mon boy bo ya que nzambe pe des fois ana image à boy donc nzambe pe c'est que za onga naza tant ba moni c'est que nzambe pe na image à oyoza tout à fait na kunate alors Mike moi loyembo moko ya oyo yebio sepelongo mingi po toyebi ke to mona ko mingi soki to landela mo ba image oto to luka na Mike na esika so yemba to meka ko tela bilongo pe to meka ko fuye soki to moni yango so pe Mike azala ngo akotindela bisongo po to laksa ke Mike aza artiste oya yemba kana église mingi catholique hein ouais alors Mike pesa biso no mo elengi mo boye ata nzembo mo yebi mon nom menewa yo soyange tubaka mon nom kele kilana yo oh mon nom kele kilana yo Mike, pour l'ensouk ça, Losako, maman bote, maman ezambazalina yo, Losako, opesi Elizabeth, mwana aninga nyoli bumu, nakana bazangi vindu, okena Yesu. Oh Seigneur Bango, merci, merci maman, pour la sanzalibwa, au kumbi Yesu. Merci Mike, en tout cas la sepeli koyambayo. Alors Mike, otiki la bande kolonini. Merci na bandeko bozana tout autour ya Kolanda ndenge na loba kinga Mike Makuta la rose pour les intimes naza toujours na babosenga na bino ndeko nyonso na posa nanga a contacter Edino Image okozwanga en fait naza wana na ba o balinganga na ba o bakondana nga naza toujours pour la bino tout le monde en vie par l'amour de Dieu. Vraiment naza Mike naza chrétien catholique na yembaka na église catholique o na ta saraboyambi na ngala loba nzambe malgré ki mo pagano nanga malgré o ngala naza la reconnaissant na nzambe na kumisa nzambe à travers le yembo vraiment o yazana posa soutenir nga à Lukinga soki Lukinga na TikTok nazali na WhatsApp nazali na Facebook nazali do di parando na yaka na rando na muto me manga rando na yaka na boboto na muto ala sanga communion na chapelet donc nazala mai nazora forme à respiant et loko tsedinga na zu forme so memenga na munoko na swana ka koleka bato swana na bunda te na banga ba beta ngai donc à bon entendeur salut merci merci Kilelo, qui t'apparte, pichu qui t'engue. Tu as opé appartement na kacha poto. Solution monani. Ozana posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu qui t'engue appartement. Osala location ya restaurant, obenga qui t'apparte, pichu qui t'engue appartement. Ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini. Pichu qui t'engue appartement qui t'apparte. Ozana besoin ya louer terrain. Oh na banda otumbaka tabana ngai na nenga poto zone industrielle qui t'apparte pichu qui t'engue appartement. Olingi ofungola oh
Babiro, quitte appart, Pichou Kitenge, appartement. Numéro à téléphone 0033 75 14 32 126. Bengana quitte appart, Pichou Kitenge, appartement. Au lieu que ça, la achat. Achat et Lupangu, na poto. Ozana Kisasa, Ozana Angola, Pichou Kitenge. Ba Kitenge ba belé mais on a quitte appart. Check. Pour Samuel Tamboli partout. Que le 11 novembre, les allées sorties officielles, il y a maman au Grand Caire. Maman, elle est sortie où on a vraiment. Dès que date de 11, ils ont confirmé les 11 ou bien tout est changé. Oui. Et ça férié, c'est un vendredi. Okay. Donc, date on a, ils ont vraiment confirmé. Ngai Wabino, maman, la fondatrice Anton Poliba. Donc, nous avons confirmé que le 11 novembre, soirée Nabiso et Kozala, Kaka, le 11. Le 11 novembre. En tout cas, tout est belé, tout est belé, tout est belé. C'est un événement à ne pas manquer. Bah vrai Joe, bah vrai chéri, bah vrai tonton, bah bébé, biso tout. Le 11 novembre 2022, sur 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec, dans l'espace Noisy-le-Sec. Boya, ça va noircir. Tobingi bino tout. Boya Ebele qu'on soutenir sur le 11 novembre 2022 na 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec. En tout cas, tous en poste à soutien à Bino. Boya vraiment Ebele. Peto koyamba Bino kito komakas koleka. Boko sepe la na soirée wana. Donc toyamba Bino maboko polé les bota la kaba maman ya mitema minene. Ba maman ya mitema minene donc ezo là que ça déjà bolingo makasi. Donc boya ko soutenir biso peto kende ko soutenir bana na tous en bongo na Kinshasa na ba veuve wana. Mes vie soirée boya ezalate. Soirée VIP. Bébé. Papa chef. Donc beaucoup CP là, jamais vu. Boye belé. Maman bon moteur. Et ça bongo. Balabi le 11 de Makambo 2022 Inda grave na Katia Paris. Ça va noircir comme d'hab. Voilà. Les mamans au Grand Caire. Bisous.